Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement. Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement. Pekpelikpe balobi nini BioNews et télévision. BioNews et télévision, c'est-à-dire awa format réalité, awa ejeli kambo ya BioNews et télévision balobi chaîne moko boye ezo sala na bondenge na ngope moko boye. Bango baba ba mise à part moko boye. Ezali na le balobi Daniel Lebika garçon. Boti bandiko wa lanzi ya BioNews télévision bo yei malamu na manaka na biso lelo libaku elamu epesa ni biso kokutana nandeko na biso mobali bozo comprendre déjà na ba image o wa plutôt komeka un peu ko solo la situation ya santé na ye oyo libaku epesa mi biso lelo tukiti awa na bumbu wabi e zwami biso BioNews télévision to komaka un peu ko panzante ke na ye to sombikisa makanisi lolenge nini makambo ezoleka na ngambo na ye mais avant to kana masolo na biso manaka lelo to kopesa botondi mingi pa ya Tanzambe oyo batelaki biso uta mikolo mileki pe je pesa biso pe manabo moi makasi no sona nzoto eza po na ba effort na biso te eza pasi po lié alingi et batondo mingi pe na sponsor na biso monene oyo andima ko tambo na biso bisika nyonso e zo makabiso FBT misalane wana pina moni papa Paul Fikipo na mama Nathalie Fikipo matondo mingi bisika bozwani matondo pe na mama Arlette Selina Kilolo pourquoi pas ya mama na biso Lina Mavinga Giskens et équipe Mobimba oyo ya le bien-être universel vivre pour les autres voilà puis na moni maman Cynthia Ali la présidente biso to kitaki na terrain mesdames et messieurs mais quand il y a un peu kokuta na ndeko to beta lisolo mo ya kinini lisolo e bandaki longele nini pe lisolo e komi lolenge nini pona ita ya santé ya ndeko na biso ngana ko yamba ke déjà pona ko pesa ye mbote ndeko kimi ezali mke na ngolo nzambe yiba benyo na kombo kombo na babengi ngai ezali Andrix Tesani Andrix Tesani oui OK ufandi wapi ya navandi na commune ya Bumbu c'est avenue Kindinga 149 wadani izomi yao esika ndi izomi te na botama awa te ezaka ndi esika na yaki koya mais les autres gens qui m'ont mbela moké to tala kineka to tala ka na souci ya ko aider batu na souci ya ko tala condition ya batu mususu ezo pesa pasi na mitema voilà to meka ki un peu ko kita sur terrain les autres kita to sololande ko elo ni ko ma kibeti na somo ali solo moké merci mingi ndeko elo ko zo déranger ngai mingi na santé ezalaki problème moko yaki ko komela ngana nzoto e bandaki lokola likwanza deka likwanza ezoka mututu sekinga na nzoto ona meka ipe ko luka moyo pona ko silisa yango na meka ko tambola mingi même si na clinique universitaire bande ko pe misusu ebiki bazana na nini toujours na image ou bazomona bayebi yango tambola ki pe mingi mais si comme na mama moko boye non et c'est grave qui pena de comme na mama ti ko sala ko la mama masse moko boye mais ko bunda pe ti comment que nos familles pas tinga moi poids de façon que na me ko bunda atina ko kota pardon na ko kota radio pe na ko sala échographie et on dit l'accès qui masse mon na kati masse on est l'accès na kati wana selon docteur ndaba ki donc avant ko intervenir na problème wana donc pour ça ben na procédure bien et c'est il faut na ki na scanner au scanner tala biso na mboka na biso eza pena cher to sukela kinde wana donc difficulté kotaki sukela ki wana donc moi msusu ko kepe na scanner ezalaki te kino na vandaki na ndenge komi na moment oyo voilà donc situation ya scanner ne pesa ki moi kokoso kino lilo mokola lilo fandi na ndako bipai yo tamboli depuis obandi à part scanner soit msusu zo kite bona toi qui soit mususu te soit quand mike lo bana ndako peut-être un mot au sombi moi qui si boyo mo zo mo sala moi pansement parce que il seigneur air moko
et moko seniaka na monde bisa ba Grèce bongo na mai mais pour éviter moi ba nini on a tout ça au sala moi ba pansement moi ba watu tout ça moi ba pansement ka yo moi mkem na ndako mais ça qu'on a que sika mususu na kenda ke sika mususu te ndaki ba sika mususu te beta moi lisolo au sala ka musala ni pour le moment na zo sala eloko te na zaka na ndako tongo poko na zaka na ndako na zaka musala zo sala te avant que li kama we komela yo bandai pe ko sala te enfin li kama est comme na bandai pe ko sala te ko débrouiller ka muke pour tala ka za mutu zo vivre faut le kama muke mais musala pena comme tel ya rovanda pena za que no wala sire bwe wana nazala ki na ngote oza papa ya libota to zona mwana na kati ndako bon nazana no célibataire na boti pena noté na bali pena noté. OK. Siko to moni na situation parce que biso to ali Bionews télévision et na kati ya Bionews télévision toza na ONG monene o to benga na kombo ya les bien-être universel et tambusami pa ya maman Cynthia Ali et bako ela mo pesa maki biso ko yoka na bamanaka mususu tala ki et salaki pasi mingi yango mona kitonya to kita sur terrain to yeba les problèmes c'est quoi yango moni biso to kiti sur terrain awa to nto yeba muto na ngeza boye ndeko mobali posa na yo sikoyo ezo senga nini to posa ya ba minganga pona situation ya santé na yo pozwa kimia au rétablir ozongela ba misala no meke oyo ozosala usalaka po ozongela ngomunganga asengaki ba sala nini au juste pe esengi nini. Bon ka oyo munganga ninga talaki yango parce que na kendaki pe na hôpital oyo eza ya monene cinquantenaire akende kuna munganga tali yango lobi pe aza pena na idée te idée oza na idée façon que soki na leki na scanner par partie ya scanner nde ekopesa ye mayele ndenge nya koyeba ndenge nya kosala parce que nakomona ngo boye aza pena na idée te ya kobandela na position nini parce que bandeko bokomona ngo na ndenge ezali na te babandu eza munganga te mutatia yango peut-être bandeko mosusu otala za munganga te za bandi ngamo na tsaka na tongo peut-être na longoli yango na tongo na salement pansement muke ngamo na zuna zongi parce na kokotika ngo ndenge boye te po kotika ngo bozo va na batu mutako ko supporter yango azali te bunganga ninga mona ki yango na ninga mona ki ba image nango tout ça abi non na position ezali boye akoka ko donc azaba na idée te donc faut na kota na scanner nda olaxa position ndenge ukolekela bon pour le moment naza na makoki te robandela scanner tout ça naza na position mode ce qui na sosoli et marom mingi eza que il faut ko banda nanu na scanner et scanner ne ko pesa possibilité ya koyeba et likama nini pe eloko nini il faut ko sala et d'abord po munganga ne ako sosolisa biso nini il faut ko sala et pas mingi komelio mais eza douleur comment ils kandeni ils sentir le lenge en tout cas nazonyo koma penza nazonyo koma pena ndeko journaliste nazonyo koma na éviter li felo oyo bweskizenga peut-être na terme nazo lobela li felo oyo toyoka peut-être que to koleka to kokota menga nazo moyo kwa nit nazo donc dans mode que oyo nga de nazo vivre en tant que nazana na bomoyi parce que souffrance nazo kana nzoto awa donc na ko kasuko sipoter ngote litoyi nanga côté gauche ezoka suma lamu te comme un suma peso ka susuti lisu nanga côté gauche oyo lisu oyo il a un problème il a déjà infecté donc comment nango bisa suma lamu te donc ndenge éclairage même et ba rayon soleil boy na ko sipoter ngote so na meli calma te ba calma pe nini ba kisoka de mela ba relief tout ça o ka biso so na meli calma wana te na ko za malamu te ola la pongi te na ko tanela boy donc na zapenza ko nyokwama et puis na ko nyoko ma paso na za nango peut-être muto ko yoka peut-être ni na zo loba mais peut-être ko longola yango to na pesi na mutu mususu omona ke non ndeko pena azokoka te et puis na omoni même munoko nanga ko loba eza munoko sel kwa munoko di setengami moi même ko loba nanga ezo pena na malamu te même na moment ya kolia na mashara susu na koto te po koto yo musuni na mino musuni nzoto na mino ikangana déjà donc moi même attaque au bosser côté au boss et donc il est cas souci on a souffert penza on a souffert OK on a souffert vraiment mais na ba manaka il est qui na ba itando isusu to monaki babili na yo lolenge nini biso pe to monaki zwaki ba kwa kolenga
éviter de pouvoir la situation mon côté comme il y a pour te bonjour quand même il va quoi il a mon kozonga pas mon ko tsaona scanner. Merci beaucoup ndeko na mutuna na yo. Loko na koloba na liboso nzambe asali mokili oyo to akeli biso bato asalaki ona mitema mibale te na motema moko pe ya bolingo nyonso ndenge abatelaka biso bato ya mabe na bato malamu ndenge azobatela biso me biso baye oyo toza na se ya ntango mawa ya moto ezali te nazalaka de passage mokolo moko na butu nakuta na ndeko journaliste moko parce que nakoki kobomba bango te nakotanga meme nakombo na bango nayebike bandeko mosusu mpe bakoka koyeba bango ndeko journaliste wana kombo na ye eza valable tokutanaka na ye na veni landu na kaka na petit sayo ezalaka vers 20h kutanaka na ye wana abika mona nga nalekaka tout ça mais ka oyo yanga oyo edirangeaka ye mingi aproposanga soki aoyi kosala nanga émission bonga mpe okuta na mutu boye nayebaki mutu te mais tema nada na pasi na ndenge alobaki nanga namoni peut-être na nzela mpe oyo nakozwela mwa solution yango wana tokokuta na ye tokendaki ndenge tofixe ba rendez-vous lobi nango toke kosala émission tosala émission ndenge tosalaki émission ti lelo nazwa suite moko te namonaki journaliste na bango moko ayaki awa ye abika ye nde aza secrétaire ya chaîne na bango ye nde ayaki awa aye kotala nga apesa ye nga 9000 francs okosomba nanu bakalma andiko bango bato mosusu na poto babengaki mama moko abengaki na poto alobiki nakóma na sur le terrain mama wana aza na besoin asunga wana bamoyen nyonso abina kóma sur le terrain webubube sikoyo tokobandela ndeni fona okende ata na bahôpital baminene bacentre nganda ba51 tout ça topesani baide nyonso awa oyo na kozonga après lobi kino lelo mona bango te kutu numero ya nini balimero nyonso ezaki ya mokolo chaîne wana bapesaki yango nyonso na maboko ya bofre ya vandi wana numero ya whatsapp tout ça mamutu bandi kosola na ye bofre aosola ni makambo ya popo ya sante yanga ye aosola ni makambo mosusu ezaki no makambo ezangi ntina makambo eza ya bamiziki ya congo kino lelo nazwa solution moko te bato andi kobenga beyanga mais ndeni topesa ye nini na chaîne moko boye metio nazwi solution moko chaîne wana bandeko mosusu nayebiki bakoki koyeba yango Planète Sono mais batiaka bar bakomi PSB TV Planète Sono après kozwa bacordonné ya ndeko après tokocontinue manaka na biso soki toza quelque baquestion tokotuza libota mpe bakoki korajouter par rapport ya ndeko ndenge oti koloba je vous rappelle que toza na famille awa ensemble na ndeko oyo wapi tozomeka mpe kosombikisa makanisi par rapport ya baku oyo ekomeli ndeko ndeko malongo mboka yo wakoyimoke mpona mwa micro. Bon, celui qui a pris sa numéro, on a eu le numéro, on a ouvert plus 243 89 16 47 244. Plus 243 89 16 47 244 wana eza numéro ya ndeko mais ekozala numéro mosusu peut-être kozala éteint j'arrive je sais pas soki eza te là on peut recourir chez nous c'est ça. Merci bandeko balanzi boyoki solo oyo lelo namemeli bino na bandako na bino na nzela etando ya ike oyo ebolandaka banaka na biso epesalamaki bino lelo epai ya ndeko Daniel Olebika ezalaki vraiment malamu mingi te koyoka lisolo ya boye ndeko azobika na pasi yango monimbela mpe bemami epesami epai ya bino oyo bokoki oyo ozalaka na mitema malamu ya kosunga bandeko mama papa tomoni mpe bino awa bozalaki na biso elongo na masolo tozalaki nango na ndeko na biso ya mobali nayebi te soki bokoki korajoute nini par rapport ya situation oyo ndeko na biso azobika na kati ya ndako ya bino aza na obebika na bino. Merci pour la parole au biso. Ok. Ndeko oyo tosoana boye ende bazali leki na biso. Ok. Oyo epa na ngai oyo madame ndeko azali petit frère ya madame bofrere na nga po nazofanda awa epa na biso na ndenge malabi esu ye
Ok, merci Bandeko. Lundi, voilà les amis, Bandeko, il y a Bandeko Nabiso. Vous comprenez déjà, Dave, Malma, il y a sous Kapoto Kamwana, Nayo, Bandeko Namali, pour adresser pas Bandeko, Bakota Nabiso, Nanzela et Talgoïki, les amis Malaka Nabiso, qui utilisent la SOS, toujours c'est la Bandeko. Il y a un thème Malamu, Oyo, Baza. Na mitema ya kosunga bato liba suka po na dokumenta na biso na kati ya Bio News Television. Ilikuwa na mara sio haiko kwa Bandeko. Ndike ntabasa licho na mtena mawana ndike biso pe bato ndio sema mtu. Ndike 80% ya bato pe mitema ya mawana sana. Kwa mitema ya mawa ya kosunga ya kuka pasi kwa mungu ndio kwa pasi. C'est-à-dire que mukili mobimba ezomona ngai otika ngai te osunga ngai nakokozwa soin oyo pene esengeli soin oyo eza pene aproprie de façon ke nazala malamu nakotika makasi ndenge mokindekeza makasi nakoyokama nasemipena lisingi na motema ya mawa parce que on peut faire un motif, mais je ne vais pas en découvrir, je vais avoir un motif normal. Bunda boleh bersama dengan kita, itu apa tu kimia. Orang mana orang kerja besar lagi. Kami tu orang baik tu bunda ni, pasuki apa kita tu. Kalau itu sungai itu na asaliti. Sungai itu kita na bomoy, bukan sungai itu cikgu itu. Mesti mawanya, kita boleh mawakili. Merci beaucoup Bamete Mama Pena Bolivar Kolo Bosunga Ndekota no Azana no Kubika Nabomoi. Voilà biso Biobus Télévision là les bien-être universel ba Ndekono so ba journée na kati ya les bien-être universel donc bola to ko tambola bele maloba moko voilà biso to c'est peut-être tout à sa place ba Ndeko balandi biso ça biso bala mingi ya moketo ya tuma ko na moko na loko tika ko somba kamwa date wamini obe kosunga osomba bwa ici o na lelo ochamwa koswale ntina mokolo tokoyeba ONG ekokanisa na bandeko ya mitema mawa oyo bakosala quelque chose tokozonga lisusu na caméra na biso tokomeka kotanga epe situation comment ekose présenter mpe biso tokomeka kosadapte na situation yango matolo. Merci mesdames et messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. Comprenez, nous allons tout en des comme je disais au début, que le paquet un peu petit à certains pour tout le monde, nous combien canal de combat, les hauts, les autres canaux passifs, vabi, tous en canal de combat, on passe. Tant que nous devons canal, nous n'avons pas fait, je rappelle, nous n'avons pas tout le monde ya bandeko ba ko vivre na parce qu'on ramener ba bazo la mort et c'est voilà et bien que on évite que biso no soto za les mais quand même au moins c'est no moké to la kana moto me ko partager na bandeko bazo obika na pasi ce qui est sur azo kité to kokuta na susu na micro ya ko to mete sur la baso na biso to besa ba bongo mesalo na kati ya Bio News Télévision. Bye bye. Vous êtes sur Bio News Télévision, la télévision autrement.